MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille a continué, je crois. Non, mais on pause. Bien que maman le baiser est belé. Na tu le la dossier, c'est ça, interpellation. Oh, bah, tu belé, bah, CP, bah, apprécier parce que désordre comment être en mboka. Moi, je crois, ceux qui mboka na biso, et que ça l'effort, place bah, fa ezali, et bah, kondi bah, bunda, bah, mais au relevé, pantuana et sunga. Et en prenant l'exemple, il y a Bamboka, pas mal à Bamboka, il y a Afrique, au Bazalara série. Et moi, il y a exemple. Bandeko capture au top miniature au moment de Chelibino. Et je crois qu'il y a quelques semaines passées sur Facebook. Tata o kombone nane. Bandeko na bandeko loba. Miniature top capture na Chelibino. Tu es coach sud-africain, tu es bien ça mboka. Comment les asuna? Na benga coach matako. Bota la position de tir, hein? Bota la position de tir. Moi la mobile mais tala si ma modèle est comment? Est-ce que vous mettez mal ya malamu to pe ya malonga to pe ya bien? Tata oyo, comment les anani? Coach Nkulukeko, et là au moins bon Nkulukeko. Le 8 novembre, oyo utoleka. Tata oyo azaki na ba activité na boye binda sala ba activité na non na Congo to bengi sakaye. Azaki na ba activité na ye ba autorité ba lobby que ils ont des choses plus urgentes. Et pour leur peuple, l'autorité en Mboka Burkina Faso, balobi que bazana mamboza plus urgent et puis où ils allaient yamotu ya koleka donc c'est important c'est important banila qui activité ou voilà au moins un pays est responsable des autorités responsables na Congo to bengi sa tata bon on ezaki so pas activité à sango mais batu ndeta ne ba person va fallait rebeller. Nous avons personne va valer rebelle na ba musicien ensemble ba na oyemba ba Michel Bat qui na ba oyemba la coach matako tant za ko sala ba danse na yesu ki ba exercice ne au fait tout ça c'est la distraction to bengi c'est doxy hein na Congo qui ne bopeto et bongo na kini matako batu nyonso bana ko lobango partout bazo koma kini matako bande ko belimbisa ngato zo ba mambo parce que yango ne mutelekaki. Et ben on commence partout, ils ont s'affiché partout qu'il m'attaque. Nini ya spécial et doxy azana, ngotopé doxy azanani. Oh fallait to bengise na Congo. Wana nyonso nani ni molimo kindumba ya ba autorité. Lokola mboka soif, peuple a soif, ba kondipe ya soif, allez. Nyonso ezali sexualité nde atirara bango bayina obengise doxy pona nini parce que azana fumangani ya munene ya 14 personnes. So on a bien posé question ba ne obo répondre na ba commentaire. Qui est doxy et qu'est-ce que doxy a de spécial? Oyo ya falara même la batuna mbora ya Congo pendant que tozana ba guerre na ba problème belé ya sérieux et so senga ba mbongo mais bazo ko inviter doxy et bah repère ba millions so peut ba 1000 combien o abimara na wa ke na nomba la mukuse ya grand p na habité eloko ni ya malonga ba yeko sana mboka o et apporta qui un plus dites-moi koya ya doxy na Congo et apporta qui neti nini peut-être nga na habité hein boye bisangai et apporta qui nini na mboka Congo koya coach matako na Congo et apporta qui nini na mboka un plus nini o apporta qui c'est ça ba invita qui Tyson et nazo tout temps le bela mamba Tyson de babi Tyson a simi président à l'IPK Tyson Mike Tyson a wuti Congo to kika na musika na baeko il paraîtrait ba pesa ke 15 millions de dollars ya nini yango Trump a boko be ko def sabiso mbongo certainement bato balanda information de près boyoka basango wana Trump a boy ko pesa biso mbongo alobi non mbongo nini
Congo l'ingé défend bongo. Quand après on a ba crise, na ba problème, kili kilo to zala nango. Toi pour le bimbo on dit non ba odef sabino. Bino ba ko gaspiller ba bongo na ba maillot. Ba maillot Paris Saint-Germain. Ezaki Paris Saint-Germain. Ba millions de dollars et ko bima na mindele bango moko elekela bango. Ba tchango na ba newspaper. Sonia in wonta. Un pays de wonta. Minde ba tchango na ba journaux partout, Angleterre, partout, Mokili Mobimba. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Mais c'est quoi le problème avec le président congolais? Ba millions et ko bima na ba mayo. Tyson aye awa osoki quand c'est anniversaire ya combat ya nani. So what? Nde sali nini et puis poto sana nini. Donc il faut qu'on invite Tyson qu'on dépenser ba millions de dollars. Pendant que tout ça na maïté, tout ça na couranté. Salité full. Lelo o bana na biso na classe parmi ba lac o totanga na classe lac Moero, je crois batanga na Congo boyebi. Toza na lac ya sika. Tope ba lac ya sika ba kami pour votre information sur ceux boyebi si vous n'êtes pas informé, ba ko benga ngo lac Bumba. Na kisasa to na ba lac Bumba. Mais bambongo ezo bima ya ba dépenses inutiles ya mambo pamba ezanga tina bana ba kokufa na banzala bana ba kokufa na ba malaria bana na ba balabala na lobi ya ba millions oboko dépensaka on dirait moboza na mambo sela ba ya ko salela mbongo te. Est-ce que boko keta ko tongela ba fazer na ba sheki ba bandako na ebite to benga ngo bongo bandako voilà boko tongela bana na taba bisika olala te bo sala tandenge mindele basala ba social comme atala pour les enfants na Congo ezala ba service social na Congo ezala déjà oui mais est-ce que boko tongela bana bandako tout mineur mobeko koya tout mineur ana dola libanda te ba geo botie bango na bandako. En même temps, en même temps, en même temps, créer misala et créer emploi parce que beaucoup engagé bateau on surveiller bango on vendre na bango on ola na bango ba on éduquer bango on soigner na bango na place au gaspiller bango inutilement bozana mambo sala kuna ngote on dit bozana mambo sala na ngote pourtant tout na ba très sérieux problème na mboka ya grave na tout monde na nini na TikTok ba boki bébé. Fa kuna sela mo émission. Ba boki bébé mo na TikTok ba ndeko. Tala bébé kitoko. Aso na ba 9 mois ba boki na matite. Batu batondi bébé. Nyonso wana. Mbogi sala nini? Elorote. Ils a passé. Voilà un pays responsable. Mboka ya ba responsable et président responsable. Peuple est responsable, l'autorité est responsable, urgent et puis plus important. L'activité à coach Mataku, bon, ils ont ma bête, oui, mais on a place dans côté. On a tina dans côté. De réponse mon sage, juste pour nous décourager et mais ils n'ont pas besoin de ça. Mais le roi a la distraction. Le roi la nuance ezali mutakala ya tiraka ba congolais. Même Mokil Mumbaba est bien. Mokil Mumbaba est bien à vous les Congolais. Tout ce que vous savez, vous connaissez, c'est les magoda et la bière. Donc, le la tata, la forme mystique, on dirait, inviter la mboka pour la distraction. Pourquoi? Parce que la forme est la basi. Le la doxy, a vunde, on dirait, il a évité à 60 personnes. Inviter la mboka ba bengisie, qui ne peut pas, qui ne mataku, et n'a pas raté. Moi la moiswana aya ko sani na Congo et puis marambo ya yela et contribuer na nini échanger même changement ni nambo au fait eza maweza passi soki ba konza Congo na ba peuple congolais to renouveler intelligence té et oza passi mboka na po décoller to zaka na ba mamu ezanga tina na ba sese na ba buzoba na ba bêtise na distraction na mambo ya ezanga mutu na makolo. Et après tout ça le cas Congo bonga bon on finga suki banani suki banini pendant que bino moko
aucun effort à changement. Bon, ça là, t'es effort moi à changement. T'es bien dans des ordres, dans les bruits, et besoin de changement. Triste, na ba continue pepe, ndenge moko. Batamitu na batamitu passe. Donc c'est ça. Je crois le message est passé, vous partager vidéo et ba konjo ba landaka, bozo ba mesure. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu ponanga, okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto kweyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu, lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu,
métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.